Congo Kimia TV. Alors, 3W Congo Kimia TV.com. Lelo tokomi awa wa na ngambu ya donc tolinto le blabino douane ya Suisse na France. Donc tango tolobaka tango bandoka batu bazako refoule bango na Suisse wana tozomona kuna ezali douane ya Suisse wana ngambu ya douane ya Suisse asi momoni tokomi mwele solas alors bolimbisa nga mpona makelele ezali basala mosala bazobuka douane ya France oyo ngambu ya France parce que France ezosila douane nango esili alors oyo bakomi mwele soulas donc mwele soulas elakisi douane ya France na Suisse awa tozali na ngambo oyo ezali douane ya Suisse yango oyo nasi bozomona oyo douane ya Suisse ngambo wana place bomoni voiture wana ekomi Suisse ndenge ya leki boye akoti Suisse oyo batram ya Suisse terminus nango na mwele soulas alors nalingi naspeke eloko moko a partir bazwaka Schengen douane esilaki lelo oyo bozomona ngambo ya Suisse alors oyo wana bozomona bazobuka ezali ngambo ya France mwele soulas yango wana France yango wana na ngambo wana ezali France oyo eza na nsima oyo eza na nsima na ngambo na baluki boye Suisse donc Suisse yango oyo donc bozomona bino moko bato bayebi mwele soulas bayebi koto oyo na monopoliser ba parole te maloba pete ezokamusa bato lelo ndenge bakomi kobuka douane ya Anemas bato bayebaki mwa nini moko ezalaki wana balobaka nini parti moko ezalaki wana ya douane bakomi kobuka na do veut dire oyo nyonso bozomona oyo tozuli bino avant après tozali après bazokwesa yango bozomona baagent etelemi wana parce que ekokweya nyonso tu donc Congo Kimia TV.com ezalaka na makambo ya baémission te ezalaka na makambo ya bareportage donc moi petite reportage oyo nazwili bino mpona kolendisa bino nasi bozomona bato bazotala ndenge bazobuka douane ezokosila bato bazanga mikanda bobanda koya kokota na bino na Suisse wana ngambo ya France oyo tozoleka koto oyo boye akaro mleleki boye yali ngambo ya Suisse donc ezokosila makambo ya douane esili bakobuka etikalika babuka ngambo ya Suisse oyo alors ebandi lelo te depuis décennie donc koto oyo frontière oyo enyokoli bazaïrois enyokoli bato sans papier bato oyo ozomona baokenda ngambo wana baokenda ngambo ya France oyo bazonga boye bazoya na ngambo ya Suisse donc boreste branché na Congo Kimia TV.com yango eza wana mpona kolakisaka bino bareportage nyonso tu oyo boza nango mposa alors ezali ngai molobeli na bino ya mboka Orgazi Manhattan travailleur ya Congo Kimia mosali ya Congo Kimia yango leo todeplace oyo na douane kotolakisa bino douane ya Suisse na douane ya Suisse yango oyo bakar ozomona ekota na douane eke Suisse wana kuna tram wana eza tram ya Suisse donc voilà donc prochainement tokolakisa bino ndenge nini douane nango eza kobukana etikalika ngambu oyo ya Suisse babuka yango ngambo ya France babuki yango douane esili bata bapapier bozanga bapapier boleka na bino ekomi passage libre donc mutu tout akoleka na ye sans douanier donc accord bilatéral yango oyo yango tokosenga na mboka na biso boyokane kota mpo bavoyage bandeko banda kovoyage mpo banda koya kokota awuti France yango wana ayembala moko na boye akomi na Suisse azwi tram na ye oyo ekomeme ti na ville akotambola ville mobimba Mollard Bel Air partout rive donc voilà awa sikoyo biso bokomona boye tobandi sikoyo kopusa na malembe mpo tokota na ngambo yango ya France oyo bozomona nga nazokende boye nazokatisa boye bakaro ezokoya boye ezoya mpo ekota na France ekoti na France de soki kaka otraverse kaka parti oyo boye bapieto oyo France otraverse pieto wana okomi kuna Suisse ozwi tram na yo okei alors biso tozalanga mpo tolakisaka bino
ba mouvement ndenge ezali parce que biso Congo Kimia ezala ka reportage na ba émission. Alors bambote ebele et place il y a batnyos ba Rolanda ngai na Congo Kimia TV.com neti Prosper Jubilé Dinza Richimani Hans Papson Ize Bonga Papa Obama Sami Samuele Vita Kaluji. Donc tout resega branché na Congo Kimia pour mosala ndezo benga biso na lakisi bino lelo douane ya Suisse na douane ya France ndenge nini ezali accord nini basignaki mpona kosala yango ebukana po lelo oyo ezobukana nango lobi na kolakisa bino ekozala lisusu te. Alors wana ozomona bandeko bazokota Suisse et France oyo bakokende bakota France oyo bazoya boyende bazokende na ngambo wana lakisi bino caméra bazokende Suisse. Alors bon rester branché Saddam en mode belé pas à Maître Chameau de retour Triple X Mao Tchunge bébé J3 en mode mené belé en wana a bossé répété full option na Grenoble DJ Elon Star en mode mené en wana l'ennemi de la raga a bossé répété Carlos Ngoy na Londres footballeur je boye on est tous à ce qu'on ngambo tout ce qu'on ngambo ya France. Alors merci beaucoup pour rester branché na 3 fois W Congo Kimia TV.com na relaxamino ba reportage ya ndenge na ndenge bogo sepela ti bogo lemba bisonde tembe bangonde tembe sili possible à comprendre que masolo ndeza awa. Alors na koloba su mingi te tokutana prochainement na 3 fois W Congo Kimia TV.com awa to côté sur France yango yo nazo filmer ya te boloba ke non na filmer gara na Suisse na filmer na France te awa siko to komi na France pano yango wana bakomi France. Alors kuna to tiki ezali nde Suisse douane bozomona ekozala ya kobukana kala te. Alors ngala tiki bino ezalaki molobeli na bino Orgazi Manhattan na kati ya Congo Kimia TV.com Stani Kabouya. Merci beaucoup et on a la lobby à la prochaine. Merci. France Yango. Congo Kimia TV. Voir le Congo traitant. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.